Salut tout le monde, ceux qui nous suivent partout dans le monde sur congosuisse.tv, un vrai site dans un vrai monde. C'est toujours moi, votre humble servante, Ikete Ntumba, la mignon du Seigneur, avec votre émission Partage à la source. Lelo nakati ya Congo Nabiso, congosuisse.tv, tosi koyamba, ba invité Nabiso, Oazalaka ex chanteur nakati ya groupe ya le Scram, lelo benani mona na mona bendana, ça fait combien de temps oyo bayoka nakate, mais ya sali ya ye muziki, donc muziki ya kilo et quoi pas ya artiste musicien Jadi Singi. Ndaye ko palola na micro ya la mignon du Seigneur, to kaye luloko nini, eloko ne memeli biso nakati ya tranche na biso. Bonjour artiste hein. Oui, bonjour. Ok, artiste, on est même l'émission dans cette émission Partage à la source. Bon, naïka ka pesa 40 tek pour bato monde entier va comprendre. Vous pesa un tek, cela veut dire tek faut ba yo ka ba ba yo kapé biloko zoyat. C'est biloko nini? Faut le ba faut la clair biloko nini. C'est-à-dire dans la studio, nous avons préparé disque na ngai, ils ont combo ya La vie continue version originale. Ils ont 5 titres, il y a un moment qui non na il bosso ya population obandi marabiso pe bayoka musala, c'est ça. OK, artiste, pourquoi kabona na le Scrum? Bon, en tout cas, presse un peu c'est mot en direct Paris. Nous avons un problème moroté, c'est un cas qui na Monica qui talanga koki, ya za super be na été un cas qui na kinde. Puis voilà. Do sali ya yo move na o tumtu ba combo ya move na ezali nini pe obani carrière na yo solo wapi? Bon, comme le groupe est un peu de musique, je suis une carrière dans l'âge de 12 ans, je n'ai pas marié en 2002. Et puis, en 2008, j'ai intégré le groupe Passer le Scram. 2012, j'ai un palais. Après, chef de la popcorn, il y a Eric, il y a toujours Eric, en Belgique. Et puis, avec le Passer Léo. Avec le groupe, avec ce groupe, il y a Eric Ngoma. Et puis, tu travailles dans le PV avec le Balanae. Et c'est là que tu fais un poto, dans le Mataki. Bon, vous mettez ça là. Parce que chaque jour, tu as besoin de l'alité. Chaque jour, il y a un groupe. Il y a un groupe. Tu dois tu as un poto. Si tu as un bien, Mikil. Si tu as un peu de pouvoir. Ah bon? Donc Jadi Singi yo ute pas marai au longwando ya kapasser le Scram. Ouais, passer le on vraiment ne passe vraiment na qui vraiment moi côté que ça est long quoi. Malgré que non, tu as chance vraiment te ningi ba tu as chance mais passer le en tout cas ça va. Mais ngana ba te be ba ebioté, il faut ça moi eloko moko pour ba o ba yeba kio. Donc ça moi acapella moi ba reconnaître qu'ils a vraiment y on a artiste Jadi Singi. Bon, Monique, bah disque est là et comment ceux qui me disent disque, pas me saluer sur sur attend sur mon à 3 à 4 ans. Alors, tant à cause en 2008, à me qui njoto njoto. Voilà, c'est le un mois. Un mois on a déjà disque c'est Bimaki, na zala na ba club. Mais si 2012 ayo bimsa sur na 2013 on déjà na longo ya bimsa sur yes weekend. Yes weekend. Bon, et puis voilà, nous avons ma chance c'était ya reposer voir. Ok, artiste, je dis si tu as une leçon parce que bazo lando dans quatre émissions Partage à la source, bah vraiment que vous avez vraiment artiste et musicien solo. C'est la leçon moi il comment a capella mon. Ok, merci. Les talents ay thermomètre. Yo baby selinga y distance ya bolingo bébé. Pourquoi les loyaux n'y m'ont changé ni ma soya qui n'est pas ya moto mo susu. Thermomètre ya bolingo yo lobela kinga mon bébé. Sala no ki ozongi sela ngai des sentiments. So ki les loyaux n'y m'ont tikanga na tikala nga moko. Yeba ke yo lukeli ngai toujours liwa. Filo tingina Paris. Yo memelinga ingambo bébé yo memelinga ingambo matema dia melangai pourquoi lelo yo salinga boye na ndimaki te yo mutokoki kotika ngai toujours vraiment isolé sala noki ozongisa bolingo na ngai mo bébé thermomètre ya bolingo
ezali kaka yo motoko ke koyeba attention ndenge nini ekomi na nzoto na nga mama nazalela ozoyokanga ta mwa mawa te nazalela shere ozoyokanga ta mawa te nazalela igete duma yaza wapi yotikinga na nyokoma na susi ya bolingo nga yeye yotikinga na nyokoma na susi ya bolingo chéri nanga. Voilà, en tout cas vraiment merci maman Jadi Sing artiste vraiment nayoki ndengo yembi en tout cas vraiment merci mais ton na yamba ki bina fila yaki awa ayeba yemba kapeka lokwa yo yembi sikoso la te yo na bina fila yo leki nani bino mba na leki moninga. Ouais. Bon, réponse vraiment la monnaie dans le bâtiment, c'est-à-dire bien affilé, PC moté PC Kazali. En tout cas, nous avons monté dans ces pélaranaï quoi. Nandengeni. Dans ces pélaranaï. Oye pa yemba kadetio. Té. Oboyango. Té. Bon, il y a une singati. Mais nandengeni. Azab ma chanteur. Asazo salam sane qui toko na okaza nzemune zo beta déjà partout. Nzemongo tout. Love, bolingo, tu vois, et bien t'as partout dans ma bar, dans ma boîte, en tout cas. Bon, excusez, hein, si vous cassez la boîte, tu trouves, mais ils ont bien partout dans PC Mboté, ils ont travaillé qui toko. En tout cas, polémique côté on a vraiment on dit bien affilé. Pour moi ça n'a pas modogo base, moi ça n'a vraiment ya 4. Et puis mission Orlando. Aza de ya kuna directeur na PC Mboté modogo base. C'est que vous allez quoi. C'est ça. Ba jeune au bébé kolo ba jeune tala bolingi mbanga danger moni ko ignorer baninga. So na tali vraiment na zo moi sima so na zuna gaz mawete. Na zi robino mundibu. Na zi déplique na mia de son. Na bango wana tangi yo leki nani na oyemba. Bon. Moni makambo coach innocente. Pour innocent asa mape innocent solo. C'est-à-dire ça mwana muki innocent bimika na ba babo si personne qui ni wa songolo parala. Mais ça star kazo yemba zo kana kuti ya voyager. Té non boya té, na vitesse à G. En tout cas petit frère, asa na vitesse à G. Mais na makambo vraiment makambo cha été ça innocent personne. Na ndenge ni ala innocent. Pour na Congo toni. Té amwa asa mwana ngana ba musique na 2002 na Zambiaka. Bon Robino Mundibu. Olekie Robino Mundibu. Bon, on a sur la trompaka, yango na nana qui président bina filé, collègue na présent. Abaki tout na rabiso ba chanter makamba chanteur. Surtout na Robinho, oui. Asanan. Mais ça musicien le quoi, il pas yemba bim si pe bientôt. O so yinzo tonzo so yilo kolo so yilo ko so yilo boko nyama yo ka bino bina. So pe ni so pe le kolo le boko. Asa musicien pas bim ici. Si ko la bim to la Jadine Sing, ça dit Filon Sing na Parazolanda. Bienvenue qui nzumi père na ngazolanda na Hollande. Muto la Jadine Sing ko beta musique ndenge na Robin na chanteur te. Ah bon? Mais on le connaît comme on a quatre mondo Robin a chanteur te innocent kutu innocent na Robin innocent qui Robin bon avanti te puis autant qui Gezi Mawete aleki Robin mais parce que niveau na ngati bongo Robin ayemanzemu du o wanga ni fina Robin mondibo to yoki Nicolas Oning sapenda kino zoto na zoto c'est que ça animateur mais koto chant vraiment na yoka Robin te na yoka kaye bablo ka betara o ba salité wana pour te diké mas maître John voilà ngambwe yoka bana nde baoloba OK to bo ete me pour le dikambu ya Fabregas on atia moté parce que na bi Fabregas père azala ba moto ne pas ça chanter munene so so to te yo na Fabregas na beta pa muninga na mongongo malgré tout le to longa na ba succès na mongongo. Bon, monia maestro na PC moté wando tosie na PC bon oui bon respect il peut respecter na so abungi ka pela bungiti musique eza bongo c'est à dire na PC moté pas Zolanda ngana maestro ma vraiment maestro la chanteur des enfants en première voix et puis maestro sa musani malamo en tout cas na pressa rapé ya sa musama malamo vraiment puis mutabo ya polémique asa ko la biso tinga va polémique ite ngane musala écoute la biso yango mingi to solara makambo ya la vie continue version originale de chez Paka Koko masala ngoyi siko na bango nyoso na tangi wana kwembela nganzemba te ya mutu moko malgré yo na bango yo kana to yo no bango nyoso boyi bango yo lobi ke yo leki bango na koyemba yo mbaka première voix mais na bango nyoso na tangi moi 6 wana okopona na mwa nzembo moko yemba po ba vraiment que ça vraiment artiste et musicien bon en fait c'est moi pourtant il déplique qui déplique na tanga ki obi ke oyebi ete oyebi singa te déplique en tout cas on fait semboté pomba nuance sala mo eloko moko te ya moko na kati na bango po ba reconnaître ça vraiment yo Jean Sising
nakosala nini Natasha kitoko boyinga mama yeye nakozonga ndakwe ye mama ye kulela na kulela iye matanga ye soki otiki na kulela iye matanga ye wana pomba nias sikuna ni susu ate ya faire ego là je suis de nias motema nange nokeli mbula pona ba déception anga vula makasi motema ezwi ba érosion luka solution tango ekomi nano grave tererere simarara kokuta epa na biso mandalala jipe mindia suko yo tongo longe passer pourquoi sali ayo monte balbum yo kana pene baninga miso bazo yo kana c'est que si mino ki cité ne baninga miso bakona ba moto likolo te pharmacie ba ngote so belomilaka kisiti tenga ba kisi ya pharmacie te ba kisi ya moto o baninga zo ningisa lelo ki mo ba baninga ni ba obina c'est que yo zo na wana te tumana mo lingi moto mingi c'est pour la kisi ya tenga ki sengeza Jésus-Christ de Nazareth na pasteur Jean Dibuya ibi makambu nanga bien pasteur nanga héritier Matomeni Jésus-Christ kana lo samode kisi nanga po bino bolingi maison trop Anthony to yeba yo comme secrétaire c'est que aussi mana ki cité to l'exa maman na père te ngwana bafu les athées to ni te ngaza da monelaka tina bana utanga ba chiki na bosaka ba premier na bosaka ba les premiers et puis na chef de classe et puis na déjà na chance on a rozala déjà leader mais ce que osobi ba lupemba wa circe ngana mona pasteur maman bon ou pasteur a tiki yo sala ba musique vraiment est-ce que ça malam ça dit maman botanga ma pasteur na pese moti maman Blandine Blanche moi ça pembe et puis papa JP c'est-à-dire na mwana musala nzambe mais musique ça m'a bête musique tout ça ezaka musique c'est-à-dire qui se tenga kisi wana ngi utoloba ezaka Jésus-Christ qui a fait le sur la terre yende après ça ramakam celui qui a lobi qui non ça va c'est-à-dire ça ne va pas c'est-à-dire loin de là tika o lingi ba kotanga sona ba mozalia foye ba ka motumba vivre biso bona to fivaka na mukilo to bona ka siko kufesili esika tokinda ka so na biso nde ya mwana po na kopota kisi na kolia bandeko après lobi ba biloko mo etikali na ba so mo rene nango nga pasi na kena kopima na kimia te en tout cas OK artiste na kata terrain sur le marché au bongsi nini pona ba fan na yo bongsi le bango bana elubu mezani au lamba zo préparer pona fin ya 2019 bon en tout cas dès que on a préparé un mois kala mais là aussi pour maraka makokia moni na ça vraiment na ba soutien vraiment te na ba soutien vraiment te mais nous sommes nzambe vraiment à décevoir ngate asakane to yokana kali to sur la ginae c'est-à-dire d'ici octobre novembre on a fait l'effort 3 titres bima déjà 3 titres bima mais faut kata 3 titres on a pas moko de joto yoka est-ce qu'il faut ka sumoko na embeli Jadine Tsingi ya batu nani Jadine Tsingi ya batu ya Judith Kasson en direct Côte d'Ivoire Abidjan c'est l'émission moi bord moko o yo ça pour l'album o ya 2019 non voilà donc Dorsi Solo na 3h du matin ngana lamuki na butu na boka biso boye bebe ozalite ngana ngoya bombe ngayo bisika ya bikauki na matona mesala la ngai koli ya sentiment bolimo chéri pourquoi tiki malili elanga ekanga ngai boye Judith Kasongo kosala nga boye te na motona mentala na kofi ba sentiment bolingo chérie na nango ya bombelinga yo vraiment bisika bikauki maboko na ngai mesana kosimba igete lima monoko na ngai mesana konia kuta bazoka lelo bapesi ngai punition ya konia kuta lelo bapesi ngai punition ya kosimba ye Judith Kasongo na kondima tenga na zanga yo na bolingo na nga boye mama ngana lembula tasani ya bileyo tikelaki ngai na pokwa
nani yakuta ta mwa sentiment ya bolingo na ngai filo tingi na pake mawa na ngai shoka bolingo la tinga kasongo mama kuna na bicha ko sala ngai mabete chérie nga moto na mesana konya kuta bébé. En tout cas, vraiment, voilà, merci, Jadine Singhi. Mais, Babiloko, Bama, Yobeto, non, moi, ça m'a des plis, qui sont à 4 sans blague. Moi, des plis, qui t'habitent, moi, Babiloko, trop, moi, qui sont des plis, qui nous aiment beaucoup, qui ont fâché fort. Pour ça, ça n'est la 4 quoi. En tout cas, bon, merci. Azan de Congolais, bon, mon issue peut te kokani, pesa, ma bête. Asande kolanga Congolais, c'est ça. Mais que o lingama polémique trop. Non, ils ont polémique trop dobela parce que ba o ba di musique. Vilanga Jojo Ngonda imeni yenda imamba musique. O place à Paris. Tant azo comme ba biloko ba ça y a des plis qui sont à 4 vieux nga ba de comprendre. Mais pourquoi bino artistes et musiciens bolinga toujours ba rumba, ko embela ka basi, bo embela ka basi, on bo embela bibalite poani, ka basi poani. On ma basi na bino toni. Te en fait. Moni bino no botara bisoti. Pour le loge dit tinga vanda boza kasa mama Blandine za mona bozomona donc papa pesa ki ngai so ki na bolingo tenga longola nga nga tindika nga musika nae mais toka tonga tikinga na résister bo seke faut tout respecter bino to tsabina ba position wana mais nayembi pe mona mobali nzembo omsusu wana eza mona mobali bien sûr to ki oyembi mais mama bange koma trop malobetikala mukie et koma likamukie obwaki oh empereur Saint-Marc mon funu ko yabana Luanda OK bo junior ekita na kati ya mikili bino koma ka ba mabanga na kati ya musique na bino mo baloba kaka mke banzembo koma na ka ba mabanga mo ke bo bebisa no musique me beba use artiste ne na bande jo uta passer lo yebi makamba ondenge zalaka siko so bolo ka ba mabanga mo teke musique na biso ko ngwe ko songa ba mala na moto na mesana ko lembula sentiment bon mon chéri na moto na mesana ko ni yakuta mama Jidit Songo. Ouais, dans les sous. Il y a Bato Jadine Singh en direct Côte d'Ivoire. Na personne beauté quoi. C'est-à-dire bon, notre imba awa na boy kalibanga moko Filon Singh na nsembu. Filon Singh kalibanga moko. C'est-à-dire na boyo kané message quoi. Nazo lelati. Na moto na mesana ko lembula igete tumba mama. Na moto na mesana ko ni yakuta ngaye. Ma on me ça bien. Ok, j'ai dit Singh à minute où ça vraiment a besoin d'un producteur, bah au bazar a besoin que sunga, j'ai dit Singh bah quoi y a belé, bah venanga bah ige masimango puisque ça na Paris talent yé. Talé la lia bah j'ai tala bazar vraiment ebe na kati mboka na biso Congo Kinshasa. Ok le bani ya suka ozali na yango pour le ba pona ba fan bazolando na émission on partage à la source mais si ka bo répéta kan moi namba na o et ça là vraiment bah c'est bon na ba o balandi émission on partage à la source. Ouais, merci. Bon. Le balanga ezaki nazo senga na bana poto nyoso wasna motema malamu asa prière ko soutenir ngai ezala mwasi ezala mobali ko tsanga studio tout ça ba clip tout ça la promotion ba conseil betama en tout cas boya naza posta na bino boya numéro na ezali plus 243 9080 575 plus 243 9080 575. Nazo répéter toujours police puisque ça va dire voici que zoya fona bomba pour na bateau. En tout cas, on s'en police n'a parlé chez Naï. Et puis voilà. En tout cas, vraiment merci à artiste et musicien Jadine Singhi, CongoSuisse.tv et Bissoza vraiment welcome to Congo. CongoSuisse.tv. En tout cas, vraiment merci. Merci vraiment. Nous sommes. Dédicace n'a pas quitté maman. Ok, pourquoi qu'il y a un problème? Déjà, toi, non. Puis, soit tu peux y rater. Puis, soit ils ont n'a on demande aux autres kangi vraiment qu'on le banane. Pas de problème. Ouais, la personne beauté. On attend Philo en direct Paris. Papa bienvenue Hollande. Papa 7 Day. Hein? On va dire maman Valencia. Il y a Papi Pilo. Et puis. Oh petit frère nanga même na bango mwana tsuka na biso parce qu'on a opé makambo pour biso ki ndoki ça na famille ya musique et puis calamité bozwa featuring na sala na grand frère nanga Chikase aza pas Bill Clinton ipe aza makambo nae tout ça ni featuring bientôt là on tout zo bimanango déjà et puis on a bossa na TD chez Parakoko venanga popcorn en Belgique mobali ya Julia de Luxembourg ya Blaise Mundemba
Et puis, il y a Remimbala, Fenanga, Kangisa Mabeli Mama, toujours en avant. Et puis, Sephora la maman, Sapembe, Jidali, tout le monde, en tout cas, ça va quoi. En tout cas, vraiment, merci. Jadi Singhi, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission Partage à la source. Je remercie premièrement ceux qui étaient derrière la caméra, notre réalisateur Misapia Pembe, Vedi Mobalia Pembe, Eric Abidal, Babi Yende, à ça dit que image est lengi kitoko boui. Na so ça vraiment merci mais pas mon big boss, le patron des patrons, le boss des boss. Na mais ça na ko bengel maître Jidoka na éviter son se pose à katika se pose à sentir non sonine. Maître John Molong la maman Micheline, en tout cas ça balou la vraiment bomba ko maman Coco Simanzete. Et pourquoi pas na Billy Yenda Simbela Kibiso ba côté wana pote makamo ils la vraiment lengi donc Billy bis quoi. De ya ngwana na so pesa sous merci mingi pa ya couple Lydia Bonga oyo bazana na kati na Afrique du Sud molongani ya papa na ngai Didier Mbayo na ça vraiment manager na kati ya Erickson babi mama Lydia Bonga yenda simbi o bengi agence ya ba mannequin Fabulous Dot Model Corp na kati ya 100 ans ya yo ngwana osna mission fort et pourquoi pas j'avais raté pire serre babi la grande combattante veut dire dans le baya yo na ya mabela to kaka Talarayo Coco Madera, venu Coco Madera, la grande combattante à Beta Kofi Olomide, Congo Nambunzu, babi ya ça la rajeté. Donc Coco Madera yonde, babi talara na simana omuna mama na biso mama Ani, babi yende mama Ani mama sociale, mama Ani babi za taille vanda vendom de mama Ani yenda aussi mama Congo Swiss TV, talara bino tolela bino fort. Pasteur Nanga Dieu de Wale Sanakata, centre de réveil spirituel à Lubumbashi, Molonga la maman Julie. Et pourquoi pas, na pasteur Jean-Di pour Molonga maman Marie Libala, na yo lisusu pasteur Nanga la lingaraming Abel Wawa Nakata Lubumbashi. Na zongi moi sima na Luanda na omona, papa Nanga la lingakaming Alpha Bitumbi Molonga na Iget Bitumbi talaka yo angwana. Obrigada, bino boza ba freyon Nanga Motema. Pourquoi pas na pasteur Ezekiel Mutanjiri ya yo angwana. Ce qui Jésus-Christ de Nazareth a zongité, tokokutana à la prochaine occasion. Bye. Mwah.